façon que ceux qui te connaissent sunga biso pour la prise en charge pour la santé à bana, puisque parmi eux j'ai 3 enfants qui sont anémiques. Écoutez, kanga pensa ma casse problème wana. Chers téléspectateurs, bonjour, bonsoir de partout vous nous suivez, vous qui avez l'habitude de nous suivre sur votre tranche d'animation Star au Top. Jusque là, toza na deka to mesana kosala la bino musala to yambaki lisusu pour vous maman Betty Masengu. Dernièrement to yambaki ye pour na koloba sur sa vie professionnelle en tant que journaliste. Et aujourd'hui, Tokomeka un peu parler sur la fondation, qui est sa fondation Betty Masengu. Et voilà, sans plus tarder, je vais commencer par saluer, avant d'appeler sa bango bambote, invité nanga, na saluer l'équipe technique, papa Dave Mbama, et ainsi que toute l'équipe qui est derrière. Donc voilà, sans plus tarder, je vais passer à saluer mes invités au bazar sur le plateau. Bonjour, maman Betty Masengu. Bonjour, Lisa et Kofo. Et on a aussi maman Angèle de notre côté. Bonjour, maman Angèle. Bonjour. Donc, mes questions est au banda, pas maman Betty, Betty Masengu. Aza propriétaire de la fondation Betty Masengu Oyo. Mingi baebi. Et pour ça, tokolinga, to passer à la première question. Il y a un programme na biso alelo. Donc toujours le bela mingi à propos il y a fondation Betty Masengu. Donc voilà. Ma Betty Masengu to ngi to yeba fondation na yo anatango zwa ki idée ya kusala yango. Ezalaki ozaki poussé par mutu ou bien idée wana yelaki de yo même de toi-même que naza besoin de la fondation pour na soutenir bana oyo bazo souffrir ou bien mutu moko a poussé ki yo a pensé que idée wana parce que ba mingi bazo bambo na bango. Alors préféré nambo on a akende opesa ba musicien ba boka libanga asala nango n'importe quoi mais yo quelle idée t'as pris vraiment aux idées à cause de la fondation Betty Masengu lobela biso. Voilà, merci Lisa et Kofo pour l'invitation. Deuxième fois on a déjà on les cana Star au Top, on a canal Future One et puis na Libanga TV, na ba chaîne non soit no bolandara papa. Il y a ba chaîne il y a papa Dave Mubama, les papas de Joyce Davlin, bolandara servante na Lisa et Kofo. Première émission to lobela ki makambu ya vie professionnelle nanga ndengo lobaki maintenant lelo eza pour la fondation Betty Masengu. De bon moni, je ne suis pas seule, je suis accompagnée avec maman Angèle, au pasa animatrice, journaliste na canal Future One, mais en même temps à sapé membre na sa fondation na biso fondation Betty Masengu donc fondation BM. Pour répondre à ta question, et idée non nous poussa kinga ko ça la fondation ezate ke mutu poussa kinga non ça la fondation non na soit ki idée wana nanu na souci ona nous Betty Masengu za nango ko aider ba orphelin ko aider pas seulement ba orphelin ko aider ka batu de fois et bien mboka na biso Congo ne pas ces makasi nde batu baso souffrir. Ce n'est pas dit que Betty Masengu a en souffrance te amona pas cité non ngapi na souffra pour non na zui na nute tozo sambela nzamba sunga biso peto bonga to koma pe na bambongo ebele mena muke oyo pour même bible lobi soko za fidèle na o ya mukie oza pe fidèle na o ya ebele soko kabaka atana moi 100 francs oza nango ozo kabela baninga nzamba o kanisela yo o multiplier le ongo au centuple. Au moins, on a sur les cananzela, bon, on a mon moké, au sengo, ya kabela 200 francs na lipa, et ya kabela 500 francs, et ça la passe na moté. Oh les cas, non les cas dernièrement, non les cas, nazaki, ok des missions, non conduire quand des amours embouteillage, na mouma bana mo kwa mi qui est penza na boulevard, ba telemi, ba au sengambongo. Et ça linga vraiment pas se toucher ngabi moi ba no amike o ba koko kende classe mais ba temi na nzela ba osenga mbongo et puis ba na boulevard mutu ke koko ya na vitesse tout ti bango ba kufi et ça linga passe makasi ngabi pourquoi pas kosunga bana o ba bana ba mbongo na bango ebele ba osala ngote to ebite soki eza motema mabe to eza ndenge nini bon eza ndenge nza masali mutu na mutu mais nga na motema na ngai na lobi que non tokotika bana na boete na moi 100 francs otozora na nzela musana na biso to sunga pe quand même bana wana na soki idée wana na yo partageango na mon mari
na meki un peu koyebisa que non papa tala nazwi idée ya osala fondation tellement idée on yelanga déjà depuis là nazana mwana muke na bandolo parmi ba projet d'avenir des ara mutu na mutalo baraki ngaso na koli na osala bo na osala na osala na ba ke ngaso na koli fona sala orphelinat fona sala orphelinat moko boye na za na fondation na ngai fona sala ba parmi ba projet d'avenir na loba na vie na osala mais tant on a eu son mbali na lobi non et ça bonne idée. En tout cas, le quoi peut encourager anga et danga vraiment makasi abi ça va to salango to association peut na ba prière nzamba sunga pour na minute to on est le côté mais avec l'idée seulement parce que bible le biso ko na 1 nzamba baksa 2 na auto za na ngwana to association na ba prière nzamba sunga et avancer to kenepe to kuta na pasteur na biso to ebisi pe pasteur na biso na pese bambo tebele pasteur Olivier Temeteme mon pasteur Maïdadi a yesu sobite za ida bien abonde pe pona biso nde omona ki to ko sala fondation Betima Sengu ti lelo déjà 2 ans yango d'existence c'était depuis 2017 et lelo to na 2019 fondation Betima Sengu ezo ko évoluer nango normalement par la grâce de Dieu. Donc merci là déjà on répond très bien parce que Bamingi Bazala, vraiment la idée à boété, c'est pas donné à tout le monde. Et surtout ceux qui ils ont évolué, c'est parce que les bonnes actions, les bonnes idées, je suis sûre que Nzambe a toujours le boko pour ekende toujours les bosso. Et à part ça, Ozanana ni wa soutenako, donc qui est derrière toi? Qu'on sache que Ozalaka association Morobo Badmo Bachako le boko ou bien zakaka de toi-même avec tes propres efforts na muke ozwaka yango ozo avancer vous. Voilà. Batumso ba mona na so mutasali fondation, c'est que gouvernement so sunga ndenge ba ndena bamboka msweza la kaya ko sa ilo mo gouvernement zo tsa maboko mais biso désolé na mboka na biso so sali loko yo moko bunda nango to éviter peut-être dans les jours à venir nzamba koko sunga biso atinde la biso pe mutu moko amune par eza parmi ba souhait na biso parmi ba prière tozo tia pe nzamba pe sa biso partenaire moko munene asunga fondation mais pour les moments toana mutu te bamsuba lo Betima se peut-être na simana za na mutu moko boya sunga raye apesa kaiba mbongo azo sala boy non tosaka biso moko na Nzambe oyo azo sunga biso na mwa muke tozo zwa mais n'empêche batu oba edaka na souci pe ya kosunga ba orphelin neti ma belle la joie ma do pichuna yo penza na lobaka Nzamba ba orphelin fa pambolo kaka po talaka mama oyo azaka na mutema munene aza na France aza mwasa libala aza na mobali na ye na pese bambote papa na biso na bana na biso kitoko kuna na France la joie ma do pichuna mais a pensera pe na ba orphelin ya fondation Betima Sengu akenaka pa te moi 10 francs na ye alobi Betima Sengu na mingi te mais na mo muke oyo tango kendo tika biloko na ba orphelin ngape na contribuer donc ndiye mtasunga kabiso ainsi que na Sœur Julie Mindele na pese bambote belé pe kuna na poto aye pa lobaka Betima Sengu ngape na za na suso ko sunga ba orphelin mais à part bango na ebike ba mususu na musika baza na posa ko sunga mais peut-être bon mona moyenne na ko sungela te po misupe ba koma okosa sali fondation na e ya lukuta pa lia kambongo abatu mais biso po mona ke toza bien organisé ici c'est de l'ordre hein ordre ezali toza na ba mama mikolo bazawa o ba pesa biso pe ba idée to sala boto ba papa mikolo ba papa dav mbamba baza ba mama kati bakisa bazali ba mama Angel en pilawa bazali toza pe na ba Naomi Musai toza vraiment bien organisé. Pasteur Olivier Temeteme, mon pasteur Pazawana hier concert à biso na ndenge tali organisation et puis na ba prière et donc yo poso landa biso partout zali tous en a besoin yo pour comme membre de fondation Betima Sengu au soutenir biso parce que tous en a ba projet ebele alors na biso moko tokoko katne ba ra musapi moko sokolara elongité donc tous en a besoin yo pe participer na moi au contribuer na quelque chose numéro compte na biso ezali toi na compte bancaire na biso eza toujours ouvert aux en a quelque chose à virer les biso au virer et ça même y retient en agence toqué tozui quelque chose toqué ti que la orphelin parce que à part orphelin je sais pas ce que autour na question wana toza pe na ba projet bel photo keta la toke na homme de vieillard oui après ba projet besoin na ba projet pour na
fondation non parce que bien sûr que oui. donc les idées na bien zani pour na projet o ya fondation. Voilà, photo que ne kota la to que na homme de vieillard, to que ta ba vieillard, photo que ne kota la ba prisonnier, yo ebiso ke na prison ro ke mabo pamba te, photo me la ba prisonnier on a moi ba sac à sucre, moi ba savon, moi ba mafuta, ba biloko na nyonso wana esenga nini, ça demande de l'argent. Photo que ne pe na ba na et un centre moko boye na monaki mutu azo kata motema likolo kaka ya seringa 100 francs eye azo bela mbongo ezate docteur a boy même ata seringa kako a pese no premier soin ezate. Alors na compte ya fondation na biso pe tobi pourquoi pas pe tokoko somba ta mo ba sac ya ba seringa ne fiske ba c'est pour ton na mbongo te ne fiske ta ba seringa wana o eza nango non cherté to kenda ta na centre wana to tikela bango tobi que eza fondation betima sengunde mutu e ko pesa bino ba seringa bo te kango te bo pesa ngo gratuit mutu soka ye bo pesa traitement ana seringa te bo su seringa wana bo pesi nzambe tia sunga biso pesa biso ba partenaire ya bien to rokipe ko sala ba action a minene mais la minute oyo tozana nuna na mwa mikie oyo nzamba zo sunga elongo na bandeko na biso o baza libana mboko ba otsa biso maboko nde to sala mwa ba action pour na ko aider ba orphelin et donc je pense John Lubila l'exceptionnel yo ebi masolo. Donc, Rosala bien maman Emilie Nzemba, na London, wana maman ya Likelemba, moi sa papa, tous pepele en betolo, champion Kaimbe na Kenya, Blaise Kava na Kenya, la joie Mado Pichuna, ma belle, ma boko banque, maman sociale. Donc, ba gros bisous na yo, et l'inko le baka te posunga orphelin, faut en ambongo et belé. Et ça peut m'abêter, ba oba en ambongo, na bango ake misia yemba. Mais il faut d'abord qu'on pense, au qu'on peut se misia yembi, c'est bien bon. Mais l'obiso ozangi, quand musicien yemba kiyo, a oseka donc pour dire que mi c'est pas ba ingrat mais soko pesi orphelin asengi ka merci Zambe a opambola yo c'est ça problème yangwana donc première fois maman Betty Masengu na fondation na mobimba bakenda qui première activité donc à la régie bako meka un peu ko lancer biso pe ba image ya première activité na bino bokenda qui ko rendre visite na bana ba orphelin bon pesa qui moi ba petite chose ba cahier ba nini c'est un peu ça donc tout autant image ko za lancer ba ko mona ba ko landa et puis après tokoye ba ko savoir comment bon ça pour la suite bon kende sous ko rendre ba tu visite pour une deuxième fois et puis après okoye ba na ko informer pour cette fois idée zanine bon kende ko rendre visite na hôpital non comme tu voilà oui c'est ça. Donc wanezaki activité liboso auto salaki tokena ko rendre visite na orphelinat les enfants d'abord ou eza na commune ya Ngaba na avenue Longela tokena ki kuna na mwa muke topesa ki bango bakaye po bana wana batangela classe et puis déjà na mois de mai oyo tozo bongama tokene kotala susu bana wana po bazo lela makasi bana biloka kolate bana bazo kufa nzala omona mwa na 2 ans mwa na 1 année banda tongo tipo kwa ana eloko akoliate donc yongo sa ki biso pasi tobi bano amike ba okufa nzala boy tonzimi ata biso na banda kuna biso tozanga basaki ya loso mais toke pesa ta orphelin wana saki ya loso balia yongo moni tozo s'organiser toke de sous na deuxième activité na biso deuxième action na biso toke tiki la bana on ata moi biloko akolia moi sac ya loso moi sac ya semoule moi ata bidon mafuta moi sac ya sucre afin que bana wana basa en reloko akolia te c'est ça voilà donc je pense papa Davaza prêt à balancer moi image ata pour ya pona activité na liboso wana mais yami balele to kosala to ya sous émission na yo ko yebisa bandeko balanda ki biso dans la régie hein dans après pour na ko lancer déjà ba image wana to landa et puis to mona ni après. Feliz
Amen. pambola bango ça va que bango su ya mingi po ezebele basa lokwa bango basa bambongo na bango bayeba te ke bana baza po basunga biso bango onza matya bango na maboko yango baye kotala biso bayebi te ke baza baleki na bango te bisanza minza pambola bango ça va que bango lisu ya mingi po nza memo ko lobi la meki dans la meki reçoit te bisanza ba pambola bango ba que bango lisu ya mingi afongola ba porte na bango e ape bakokende accéder mo na bango te makami mo na bango te tukunde na kombo na la midi, na j'espère de débat pour le Seigneur dit Père, nous la Père des âmes, Père de quoi Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur
alors tosenga ke oyo amoni ke akoki kozwa charge ata eloko moko eye amoni ke ezalaka mpe besoin ya bana, il peut toujours le faire. Po soki oyo azwi boye oyo azwi boye oyo azwi boye nakanisi ekoki kosunga biso lisusu mingi koleka. Yango wana merci mingi na ndenge okaniseli biso po moto nyonso mpe abosanaka origine na ye te kwa. Merci beaucoup. Nzambe apambola yo musalo ekende liboso. Nzambe oyo atie yo à cœur, puisque quand tu le fais, tu ne le fais pas pour toi. Nengo comme le fondation Betty Masengo, ce n'est pas pour toi, tu le fais pour les autres. Il faut que comme esclave ya bato. Hein? Et puis biso tozakaneti ndenge oyeboye tozana kaena biso okomi au cas où un enfant est malade tokobenga yo. Quand on n'a pas une possibilité tobenga ka bato nyonso toyisi bango botala bisika bolekaki tala boyeboye bango pe batelemaka pe o nzamba simbaka na moma wana bayaka kaka au secours. Raison pour laquelle beaucoup de gens quand même en bonne santé, c'est puisque maboko eza quand même moi ebele. Merci beaucoup Nzambe apambola bino. On a dit que Bible lobi ceux qui au koti na ngai na bilanga yo na bilanga na ngai na libota na bino. Je crois que lokola yo telemi au koti na bilanga nkolo Nzambe wana pe akosa charger na mabota na bino. Merci beaucoup. Donc je suis sûre que vous l'avez bon on y va image. Donc tous abisso monte tous qui kana maman Betty Masengoute, tous qui pena maman Angèle, tout le monde présence il y a maman Angèle. Donc je vais poser la question de savoir à la maman Angèle présence na yo na kati ya fondation. Quel rôle vous jouez vraiment na kati ya fondation Betty Masengo? Naza membre na kati ya fondation Betty Masengo. Oui. Et puis apport na yo zani ndé titango moni bolati ba polo boye bokendaka ensemble bosali donc yo pour yaka ko soutenir na nini na yo na moi muke na yo zala nango. Oui, toza na toza pona ba orphelin, toza pona bango oya muke tozwaka o nzamba asalaka pona biso toliaka ngo biso moko te tokenda ko partager ngo na bana na o bazana orphelina. D'accord. Merci maman. Le message n'est cause à la nango pour nabato ba olanda biso en direct, bazolanda en direct ba e banini ba ko sala pour na ko apporter un plus na bango pe na fondation. Na lo babo na batu o bazolanda biso o bazana ngo o nzamba zo pambola bango za pesa bango bazala na motema mawa bakoka na kosunga bana wana ya orphelina wana basunga ta bango bane belé bafanda kaka bongo na bazotanga te babela boye soin ya malonga ezate pona nini makoki ezate biso pe tozana makoto koki na biso te yango tokosenga lisungi epa bato baza partout bazolanda biso o bazana ngo basunga biso pe tokoka kusunga bana wana ya ba orphelina wana tokoka kusunga bango. Voilà, merci maman Angèle. Donc maman Betty Masengo occupé ça ba coordonnées ba contact il y a fondation donc pour na batu au bazan a besoin ba s'intégrer ba ça quelque chose occupé ça ba contact et puis après voilà, merci parce que tout comme déjà na souka donc je pense Saint-Esprit retouché mutu moko kaka wazolanda biso po na yebi ki boze belé mais oya simbami ko hésiter te fondation Betty Masengo na ko hésiter te ko soutenir biso to on a besoin vraiment ba soutien na bino to on a besoin vraiment makasi ya ba prière na bino to on a besoin makasi vraiment bosunga fondation Betty Masengo bosunga ba orphelin oyo parce que to on a besoin bana oyo ba orphelin baza un peu na sourire ba vivre bien malgré absence ya ba parents na bango. Alors pour na ba oboli kokota en contact na biso na fondation Betty Masengo Bobeti code mboka na biso plus 243 89 95 32 0 48
plus 243 89 95 32 048 ou soit 00243 90 30 27 244 00243 90 30 27 244 wana ezali ba numéro na biso soko bengi po eza bato mosusu baoza na besoin topesa bango ba M-Pesa na biso bakoko viraka mbongo ba Airtel Money ba Tigo Cash numéro ya compte bancaire na biso pe international ezali atoza na mboka oza na France oza na besoin ko virele biso mbongo awa na compte bancaire na biso topesa eza na Equity Bank même wana tanga ngo bo ezate yo oza na besoin au sa contribution so bengi to pesa compte bancaire na biso ko virer mbongo biso to récupérer to somi quelque chose to keti ke là-bas na po photo ti on ba bilamba kolata donc biloko vraiment ça ebele ya rosala po na bana o ya ba orphelin alors tozo senga vraiment ba soutien na bino alors merci déjà na mame Emily Nzemba moi c'est à papa tous Pepele Ambeto lo na London champion Kayembe na Kenya Blaise Kava na Kenya la joie Amado Pichuna apoyé aza vraiment mutu oyo na lobaka que a soutenir vraiment fondation Betima Senguna mutema moko la joie Amado Pichuna na France et puis John Lubila l'exceptionnel aux États-Unis Serge Jules Mindele na peso bambote belé na bosanité Esther Mumbanda na Colorado na Mabel de gros bisous à vous merci beaucoup à ma maman chérie maman Cathy Bakissa papa Dave Mubama les papas de Joyce Davline et en tout cas Omelette papa na Fatia en tout cas mbote belé merci aussi à vous Lisa et Kofo donc pour l'invitation et de gros bisous à tout le monde je vous aime énormément. C'est moi qui vous remercie maman Betty et puis maman Angèle quand même aux appels à bateau qui vous saluer parce que bazangi te vraiment bambote na pesi mbote nanga na bafani nanga nyeso o balanda mbote na bango tellement baza ebele moyo otanga bakomola bango ezate na pesi bango nyeso ka bambote. OK, merci beaucoup. Donc voilà, on est jusqu'à la fin, tout comme déjà la fin de l'émission Nabiso. On a remercié l'équipe Mbimba, l'équipe et travail qui n'engage ensemble. Donc Papa Dave Mubama ainsi que Omelette et tous les autres qui sont derrière. Donc voilà, son bango. Émission oyo engaki et les caboité donc na pesi pembote na bato bazola na biso de partout o ba mesana bo s'abonner toujours comme ezalaka toujours comme d'habitude Libanga TV ainsi que Canal News Future, Canal News One et toutes nos chaînes na bo s'abonner na ba chaîne na biso nyonso donc na bo sani pété Mère Bibi et si kozali o mesani déjà o comme déjà partenaire na biso donc il y a eu en gros na bambote na yo je suis sûre que kozanga te donc vraiment azala motema wana je suis sûre que kozanga te donc ba yo bambote message en anglais pour na bato na biso na partout donc on n'a jamais rata donc John Lubila ya lingara bongo donc if you want the support the Betima Seng Foundation contact me at 0024383320448 donc c'est mon numéro yo lingo soutenir Fondation Betima Sengo bengi no numéro na autopé Sabino okota en contact na biso voilà merci voilà beaucoup. Papa Ousmane Penabosanité papa Ousmane JP Mongo de Londres bino nyonso ba bisu na bino nyonso tout bomisa kulanda donc tout le monde bongo prochainement pour une nouvelle émission donc bye bisous bye merci ciao.